mbote na biso to lobaika ke bozala vigilant pe bozala attentif ya Holanda biso partout to le kaka na retour à la source tende to lobaki mais siko to zape na émission la diversité donc bolanda biso pe na YouTube kata guruma vedi makamozo mona na teme bizo salama betanga mouvement nene no consona ikembe loko ebele motorisé topesi mbote na mokili mba bolandaka biso toujours na kombo ya nzambe bakoko na biso ndenge lobamaki uta kala ete bato ya mayele bakobotama tozaka biso mo te me toza ebele kande toyebisaka bino mabombani ya 444 000 livres ya l'homme noir avec un cahier en charge tokoloba ebele te mais tobandina na mbote liboso na émission la diversité ça veut dire bomona biso tolekaka na retour à la source tolekaka na www oyo tozokobenga lokola koto ya la naissance te mais na cadre ya diversité nde oyo tolobeli siko émission ya sika oyo tobandi bokodécouvrir mpe makambo ebele kandi toyesa bino ke nzambe akoko na biso alingaki ekolo kongo utakala apesaki biso deja un cahier en charge cahier en charge wana ezali na mabombani oyo ekolakisa motu moyindo histoire na ye depuis le commencement jusqu'à nos jours c'est-à-dire là makambo ali sécurité mais est-ce que makambo ya motu il faut esala toyebi ke distraction eza ebele na kati ya mokili et surtout na kati ya ekolo kongo esika masolo ebandaki mais lelo tobombeli bino te tozolobela sikoyo boyei ya motu na kati ya mokili parce que confusion eza ebele bato bazoyeba te motu ayaka ndenge nini baafricain ebele to mpe bacongolais baplonge na masolo ya bana ya israel oyo moïse abetaki nzoka nde akosaki mais biso mpe sikoyo bakoko na biso bayeli opesa biso révélation ya un cahier en charge oyo ekodétermine mpe ekoprécise réalité ya esika masolo nyonso ya mokili ebandaka donc na point 1 na biso tolobaka ke mokili oyo tozomona lelo biso tobotani toyeba yango malamu ete eza mpe na bato oyo bazali lokola biso me bavivraka liboso na biso e bato wana nyonso bavivraka liboso na biso batiaka établissement parcours moko oyo ezopermettre biso lelo tose retrouver na baévolution oyo nyonso tokomona ça veut dire makambo nga na obeta na défi yango na bible te makambo nga na obeta selon nos ancêtres bantu selon bakoko na biso baafricain selon bakoko na biso bakongwa to mpe bacongolais tolobaka déjà ke kombo afrique ezala kombo na biso te bamindele bayaka na kombo wana par rapport ya mondele oyo asalaka représentation cartographique ya continent na biso nde babatizaka mboka na biso na kombo na ye mpo seke mutu adesinaka carte ya tripotage mpona kokabola afrique lelo ekoma na 54 pays mais obiso siko tozoloba lelo tozolobela ndenge moto ayaka na kati ya mokili donc oyo ezali inspiration ya bakoko na biso par rapport ya 1000 milliards vision héroïque oyo bango bapesi biso par rapport ya cahier en charge oyo ekoprécise mpe kodétermine lelo bamusicien bayemba nzambe tokomitunaka loposo moyinga auta wapi awa tolobaka euta kala moto azalaka te euta kala mokili ezalaka yango moko nzambe kaka ye moko na mokili na ye ça veut dire na ebandela mokili ezalaki nzambe mpe ye moko azalaki nyonso ya makambo nyonso kasi nzambe na bolamu na ye mpe na bonzambe na ye atalaki ete esengeli nakela esika nga na kotya matambe na ngai nde alobaki ke non mokili ezalisama donc na epoko nzambe alobaki mokili ezalisama wana azalaki ata na esprit moko te pembeni ka ye moko nde azalaki esprit unique ya mokili momba puisque moto azalaki te nyama azalaki te mokili ezalaki te ka ye moko nde azokoanglobe nyonso maintenant alobi ke mokili ezalisama na forme oyo alingaki na tierce baseconde nde mokili ezalisamaki mbala moko ezalaki te konza basala mokili na 7 jours wana ezali lokuta ya mindele ndenge bayaki kotripote biso histoire mpona tobunga mais histoire sikoyo biso tobeta lelo ezali histoire vraie ya kolakisaka nzambe ntango alobaki ke mokili ezalisama nde mokili esalamaki mbala moko na tierce baseconde yeni banzete bamai banyama tout ezalaki déjà mais moto azalaki te ça veut dire nzambe asalaki mokili esalami moto azalaki te na kati ya mokili na nsima nzambe ayi kotalaka nyama azali kodévore misisa banzete azoproduire te azolona te azoliaka bamisisa nzete azobebisa
nzamba ki oloba ke sengeli na ko sala muntu ça veut dire mokili toujours que banda uta kale sala maka avasa 65 millions d'années muntu azalaka te mais mokili vivwa kana nyama mbisi mai biloko pesa mambala moko so ba bikenza masai mokili na 7 jours wa le kuta ba mindele ndenge bazoya ko blayer biso ba africain pona toyeba historique na biso te mais ka historique na biso ande ba bazo bongola ngona bandenge mususu pona kwa mbouye biso otobenga lokola cerveau to pe mémoire alors tu dis que ngonga maele ko kito bimima to tama ele ko na mesa pona ko la sa capacité il y a la véritable histoire parce que la histoire de so ba ba betaki ya démagogie ya lokuta et ko da suspendi tant ba tu ba découvrir vérité o ezo ya parce que tu parcourir dans étape moko bo ya changement ezo na monde entier et dans le niveau politique et dans le niveau spirituel mbongo na makambo ezo ko la sa réalité ya Nzambe par rapport ya bolamu ni o ya ne biso ba tuto za na yango. Alors tu dis que tant Nzamba yo mona ke nyamazo dévorer mais si ça nzete Nzamba bi kete esengena na sala muntu Nzamba sala muntu mukula mercredi mukula misatu Nzamba bi muntu azana kata mokili nde muntu wana utaki na moi akiti na kati ya forêt équatoriale kuna na busira na kati ya forêt équatoriale muntu wana babenga ke muntu azaki moko lelo to komi ebele babengi biso babantu. Et moi ça utaki na sanza yango tolobi ke na ebandeli ya mokili ezali Nzambe nde alobaki ete mokili ezali sama mbala moko pe mokili ezali sama ki mbala moko na bebiloko nyonso me muntu azalaki te mokili oto omona tobi salama di avasa 65 millions d'années mutu avivaki na étape sauvage ça veut dire mutu ayaki na kati ya mokili azalaki manzaka milai azaki différent na ngana yo bazaki mutu mwindu ya bande ko ngenga lokola moi lokola ba rayon soleil tanga kiti na katikati ya forêt équatoriale mutu azaki baba ezana temps o Nzamba pesaki maloba po banda koloba ça veut dire mutu azaki maloba tant moi ça komaki na zemi avant babota bana mapasa mibale o batikaki pona batonisa suko mokili ça veut dire bato bande ya mokili moi sina mbala basala rapport sexualité pona babota bana mais moi ça zoki zemi na nguya ya Nzambe na lokito ya kake. Alors tu dis que mutu vivre ka nyo koma na kati ya mokili mutu ayaka na mokili azaka na nimbeli ni litu ni elamba zaka mutakala mais tant va na kati ya Zamba nde azuko kolisa maele na par rapport ya connaissance Nzamba bande ko ya ko visiter to pe ko activer ça veut dire mutu abande olia biloko mubesu azena mbelita azali na lutu te mutu awatambwa na Zamba soki ba matiti ya ba oiza ba sende kati na nzoto nde pese maele azwa otobenga kwa makasa ya minene azipa na nzoto première elamba ya mutu ya wana ça veut dire ba génération muso ya kisima et vande elata yo makasa te so mindele ba okosa bato ba ola kusaba film mo fonde ya ko déstabiliser l'homme noir ke pa ko na biso ba kuta ba ko na biso mitakala wana yelo kuta puisque bato ba 1500 basala ka ba dernier de babilamba dino ba bwana ba poto bwana ngona kata ba mise bo ke kotala biloko ni mutu mundu asala ki eza durable koleka o mundu la sala biso na technologie lelo bati ba ko sabatu ko zo sa mémoire batu sima ke o bakuta ka biso tozala mitakala te bakuta zo za mitakala te na opeta sko li solo mutu e bande mukinda zaka mutakala mais ba o ya ki ba génération ya ki sima ba sala ba bilamba na ba biloko ebele to kota tina ba technologie to yo découvrir que c'est l'homme noir ndi mutu apesi développement mokili parce que yem ta créer nyonso yem ta dali base ya humanité maele na yende yango bazwi yango bayibi baki basali babuku pona babanda ko utiliser biso yango to bige mutu vivre étape sauvage mutu ole biloko mubesu azali na moto te mutu akola mbula na kati ya Zamba parce que mokili ezali Zamba wana ba ville ne botamite bamboka ne botamite mutu akola mbula so polimbula mais ron na ya zo protéger toujours mwasi tant amuna okola mbula azwi mwasi bakimi na kati ya banzete ezali troué banzete ezana madusu na kati na ba forme bandaku abatami kuna asali différence ya kokima mbula nde esika oyo idée na ye ya liboso ko créer ndaku ya ngwana aba bandaku oyo nyonso tozomona ça veut dire mutu anyo koma mingi mutu azali kolia oyo tobenga lokwa biloko ya mbesu pamba te azali na moto te so ekake beti pouf mutu azokima moto akake donc kake so ebeti ekuti place matiti ezikaki etumbi matiti wana mutu akimi moto wana tant mutu akima moto wana ki atelemi musika tant ayo ozonga nde akomi ko goûter siko bambuma oyo ezikaki to nyama moko azaki kidiba na kati ya moto wana oyo ezikaki akake nde akomi ko goûter ko sa ba différence ya biloko o balamba na ba biloko mobesu donc bige mutu azali ko lia ba biloko mobesu
pamba tazanga imoto mutu azanga ki babisaleli ya misala mais comment ina ngunga moko mutu abandi ko sela oto benga lokwa ba crâne na ba manzaka ya banyama so akuti nyama ekufa azwi crâne na mwana atyango instrument comme mela mai azwi manzaka wana akomo meka okata mwambuma mutu oli mbuma soki ndeke lembuma o etela ekwei na se ya kokute azali manzaka milai donc to bike a passer na étape sauvage eza makambo ya badan FT o bazokosa puisque banda mongile banda mundela otika wabota noire. Ça veut dire le kuta wana ezoya kobima poisa pona ko écraser force du mal oyo ezipi mokili donc mokili tozokende tokomona makambo ebele ezoya ekobangisa ekoningisa pe kolongola otobenga force maléfique nyonso oyo et détruire mokili nzambe autobike mutu akomaki otozobenga lokola kokima azali kokima moto akake mutu ayo kundula otobenga lokola mabanga ya songe babengi yango l'âge de la pierre taillée. Ça veut dire l'âge de la pierre taillée, la makamuro civilisation tout le monde entend que ça va être la classe. Tio de là, et ça histoire il y a ébandé la mutu muindu mais est-ce qu'on compliqué on a ndenge nae. Parce que on a besoin de mutu bazwa ki auto zo benga lokola mabanga ya songe pe la bimisa dia mona mboka ne ba bengi yango l'âge de la pierre taillée après ba yeko sala l'âge des métaux. Ça veut dire l'âge des métaux est-ce qu'on mutu ko sala ba fou pe a sala ba moule akomo lamba ba mabanga wala pona ko sa sikoyo ba mabende ezali mundele te c'était otobenga lokola l'homme noir donc otobike mutu akomi ko lamba otobenga lokola mabende mais so totali makambu ya boye ya mutu na kata mokili tolo ba ete aspect ya nzambe bakoko na biso o babengi nzambe ya mpungutu lendo ya mbanza velela akelaki biso batu mwindu na makasu amonaki ete makanisi na biso ezali ya otobenga lokola ya makasu to pe ya noir de cola. Ça veut dire que tout le temps, basalaki na makasu. Pour expliquer que makambouane les cas qui ont un makasu et honoraka, parole la biso est sacrée devant réalité en Zambie. Après ça, on va utiliser makasu. Après ça, on va utiliser nsamba. Toye ba pourquoi ba ko ba pona ki ba bilembo wana ezali na sacrement divine ya ko répondre biso na makamyo suti na kata mabala. Mutu awanga na ngwa ozate. Donc bike nzambe ba ko na biso alobi ete bakoko basalamaki na lolenge ya makasu elingo bage mutu mwinda same na lolenge ya makasu pona nini makasu ezali lokola oto benga lokola motema na biso batu pe ezali lokola oto zoko benga lokola makila na biso ya nzoto. Ça veut dire makasu azali lokola motema na biso batu pe lokola oto benga lokola makila na biso ya nzoto. Ato bige mutu mwindo asalamaki na ngambo ya Kalemi na Nyarangongo pays de 7 volcans. Ça veut dire kuna le sika oyo manifestation salama donc nzamba olo bage mutu azalisama na kati ya mokili avant mutu uta na moi na lokito akaki na 12 heures akita na katikata forêt équatoriale na Busira manifestation ya nzambe atambusaki mupepe na mupepe wana ebetaki makasu etamboli na mupepe yeti na laki Tanganyika eko beta na mutu ya ngando moko boye babengi Tanganyika. Azali ngando abimisaka moto na zolo tina munoko o bamonaka na premier siècle première année uta na kata ba grotte akekota na kati ya lac o lelo ba benga Tanganyika puisque la question sont tuni na ba université tu a monde point ba benga lac ya Tanganyika réponse aux athées mais réponse ko to pesi ke la ba benga Tanganyika puisque ba monaka premier ngando uta na ba grotte na premier siècle première année ya notre ère bantu ndeke lelo kota na kata lac wana. Ça veut dire makambo biso to beta grandeur ya makambo ko tanga ko na mesa pour na expliquer capacité ya vivre et voir des prophètes noirs plus ou moins 444 000 livres. Oye ko la kisasi ko mabomba ni nyonso ke ba ko la biso ba yebaki nyonso mais ko boko sela ki ba makambo ba yesi ko kat na biso bilenge puisque ba ba pesa maili na batata ba pesa ki nkongo lelo ba yesi ko pa na biso bilenge ko na to bimisa bango pe ba bimisa biso. Quand on dit que manifestation makasu esalama ke tambola na mupepe na autre zo benga lokola tabac to pe mungulu ezali bilemo mibale nzamba utilizaki avant ko koya mutu na kata mokili c'est que mungulu abande ko zika pona ko bimisa odeur wana suave na emata epesa honneur na ba esprit ya bakoko to pe na niemo ko nzambe akelaki mokili mais makasu ebetaki na mutu ya ngando nde sika oyo mutu mobali abutaki na kata moi akiti na katikata forêt équatoriale babengi nzala mpanda. Après il casse Tamboli sous pour la deuxième fois beti na mutu ya ngando kuna resiko to lobina la Tanganyika kuna na Nyarangongo na pays de 7 volcans nde mwasi awutaki na sanza akiti na katikati ya forêt équatoriale.
Ça veut dire que bato na mabele tende bazo kosa bato na distraction parce que so bato na mabele to luka to eba ndundu basaki na mabele nini Indien basaki na mabele nini chinois basaki na mabele nini mundele basaki na mabele nini mutu mundu basaki na mabele nini po basorto mabele ezebele. Ça veut dire histoire Moïse abetaki eza histoire lokuta biso ko ndima yango te kwa za mwana biso to bokole en Égypte. 5 livres ya 5 na kati ya Bible ezali documentation l'homme noir obayiba na kati ya maison pharaonique ya oba kena yango isali Torah. Oh, bah, une religion dans le judaïsme, si le bimisi va tamoul, le bimisi va religion, ni on se confond, n'a pas maïkari, n'a pas kamona tout, et où tu n'as qu'à secret la puissance. Oh, mutumungu va salir la kuna na kati ya otobe na lokola Égypte. Par contre, mutumungu a salamaki na ngambu ya Kalemi, na Nyarango au pays des Grands Lacs et de 7 volcans. Kuna manifestation de salamaki na même temps wana nde mutu auti na moya kiti na katikata forêt équatoriale na Busira. Donc, et création na biso le poso moindo nzambe alobaki yango soki na keli le poso moindo akokengela zamba pe akovanda na ba mikomboso oyo ezali na kati ya banyama. Ça veut dire que la biso to kengela zamba to décorer mokili to décortiquer on a ndenge ya malamu na ndenge ba bitumbate mais bato bazali le koso ya nature ba yebi bolamu ni nzamba pesa kite na kati ba nature wani to sengeto sala on na transformation mokili ba on wela on sala ba bombe. Il y a un nzambe azwe ko écraser ba force maléfique wala nyos tout muntu akokoma na bobangi ya kosala isu mabe pambate ba conséquences ezoya ya makambo ebele o ba parcourir na no en vitesse pour na relaxa bokasi bwa bango nzambe atangusaki otobenga lokwa makasu kino na laki Tanganyika ndeto lobi nde likasu ebetaki na mukila ya utala ya kitina katikata ya Equatorial na simalika so tamboli so beti mwasi auti na sanza akitina katikata fo Equatorial elingo bake sanza so bazate mwasi akoyo ka posa ko sa rapport sexuel na mobali na ete ba posa nyo so basi bana ngona nzoto ezali manifestation ya sanza to kokota makamu ko to lobela sanza ndenge ni makamu na ngwezali bato bike boka bwani ya batu na kata mokili. Ça veut dire que tu n'es pas là, mon qui est bandé, mon qui t'oblige, nous pas arrêter, mon qui les a dit, mon conza, ma salle, mon qui n'a 7 jours, mais alors, mon qui les a sama, mon qui les salem, bah, mon aban, c'était n'a pas mal, bah, tout va vivre ici comme on a centre. Ça veut dire que nous avons salé, mon qui était au, à tirer les bateaux en Europe, à tirer bako, par chinois, té. Bako, wazalé, il y a bateau mundu, ni balé, moi, si na mobile, oh, mobile, outil, la moi, ça, outil, la sansa, bango, anandesco, bateau, d'ici, mon qui est là-bas, pour son yoso. C'est que batona mi balé ba vandeli na kata mokili ba bota ebana na bango mi balé to yo kama kamwana bien na ebandeli ya mokili batu nyoso bazalaki esika moko kuna na katikati ya mokili Kongo pe mokili ezalaki zamba na zamba nde muntu azwaki oto zoko benga lokola ngonga ya ko définir oto zoko benga lokola makoki nyoso to ya ko définir manso ya mokili pe nzambe azalaki na confiance ya muntu. C'est que nzambe azaki na kati confiance ya muntu pe muntu asalaki etinda nzambe atolo bateko muntu ali mbuma soki bato babete masolo ke muntu ali mbuma biso toyeto vérifier toye bambuma nini o muntu ali yaki so nzambe bengale muntu na jardin il faut to tuna muntu ala kendaki wa papa ko bima jardin so ba di ke wa ben bazali bato liboso wana makamone tali biso te parce que mundela obota muntu mwindu te mais atolo ba sko muntu mwindu auta wapi. Donc, depuis 5000 ans d'existence bantou, muntu asilisi parcours ya ko définir mon kilipe aboti banana ya mapasa. Wana muntu azalaki kotanga de 5 kilos de 0 égale 5 générations ya 1000 ans oyo batikela biso planification net ya nzambe pona évolution mokili. Ça veut dire muntu oyo bande mokili asali 5000 pona identifier bilo nyonso mokili. Asala na eli sumu ta kudana na nyoko ilo bakate po banda mo gesamo mo komote to mona nyoko ezoloba apa ba nyoka ba mystique mais nyoko nzamba sala ilo bakate sama ka ila ga nyoka pona itokanga ga itoli akae ta to bi ke batu nyonso ba kose nzambe makambu vérité je ko écraser ba mo pe ebi misamisana ba nyonso tan poisa ba ko silangala pe ba ko telengana ba ko za sus mesikate kasi ba ko ta na mulongo pona ko zongisa sikoyo bolam par rapport ya mabe o basalaki. Tant muntu aboti bana na ya mapasa mibale ndeko tanga ebandi banda na le 111 kino lelo ne bimise biso to benga calendrier ebandi pe oto zoko benga lokola baboko libana wana nyoso mibale. Ça veut dire muntu abota ibana mibale to bike mwasi ya ibandi ya mukina mbali
basa yi rapport sexuel te pour babota bana mais moi ça comme na zemi na nguya nzambe na lokitwa kake ta comme na zemi ndenza mayo pesa batu maluba bazali bababa bangomba ale pona balengela ndeni ba oboko la bana eto bana babota maki babota ki bana mibale lukala kala mbele na Fatima lukaka mbele